pessingai $130,000 eza lokuta. Jibe président Jibe piana asombelinga lupango tosolaki awa na avocat mpona kodedommagena ndenge asalaki nga bamakambo wana ifalaka pesanga $130,000 mais na $130,000 yango eza na baavocat mpe na kati baosoto nazo $130,000 te donc eza makambo ya lokuta to mpe apesinga mbongo yango te to bapesinga mpe te jibe président Jibe piana asombelinga lupango te mpe nanu kapesinga $130,000 yango te nazaka awa na mboka na polisi te baprotege ngai. Ok. Et bon, on a bateau balobi que sambaki yo ndimaki kokoseli makambo umelaka drogue olingaka jiba kipeo parce que boboti mwana nde président jiba yoki yo mawa andimi quand même ko zongisela yo quand même badroit na yo kosombela yo lupango. Ngai bana na botama namela cigarette te namela nyamba te namela pétrole te bato to ya eronye peseleji bayibi ngai ezala président Jibe piana imo bayibi ngai namela drogue te na biso bakongole bato balina vérité te so obi vérité bakokofinga yo bakomolobaka bakosoba benzambe nde libosengo ya vérité naza moto liboma te naza normal namela drogue te namela eloko mabe te mais mpona lupango nde bazoloba wana président Jibe piana asobenga lupango te azolinga nda pesanga $130,000 ozomona mais na $130,000 wana bavoka mpe bana kati donc oyo to bazoloba wana te bapesi $135,000 lupango eza lokuta eza lokuta soki apa bavoka ipare balobi o colonel mimi alobi fo pesa ye 30%, Nzor alobi fo pesa ye 10%, Sandra Lina ava alobi fo pesa ye 10%, eza sango eza kotambola na réseaux sociaux. Est-ce que ça m'a solo? eza makambo ya lokuta mama mimi aselinga mbongo te eza makambo ya lokuta ya Nzor mpe aselinga mbongo te Nzor asenga mbongo na ndenge nini asenga mbongo te ya Sandra mpe aselinga mbongo te na makambo alokola bongo ya Nzor na kati ngani nayaki oluka ya Sandra Lina mpona leka na émission ntatindangaki loba bebe asali ntatindanga te parce que makambo na oloba na yengi makambo na loba elakaki moto atindenga na mokete kame mama yo asenga mbongo te puis nani ya Nzor asenga mbongo te ya Sandra Lina mpe asenga mbongo te oyo na kopesa azali baavoka nde na kopesa bapourcentage na bango kaka na $130,000 oyo président Jibe piana kopesa ngai. Sikoyo mpona compromis mpona mwana eske bozwi mpe compromis malamu mpona mwana bango babike no ekolo mpa mwana pusani bapaza na tro ya kobokola mwana nde balobi me ngai naki na posa bapesanga mwana ngai naki na posa nazwa mwana ngai na voyage na mwana ngai me babike no so kaka mwana tikala kotia papa. Donc faut compter quand même qu'à pour voyager. Nakote kana voyager mpona kosala ndenge nini nakote kana voyager. Ok. Sikoyo tout à l'heure wana po utaki kobenga ngo lobi te ya Sara eza na makambo moko il faut na démentir bato bakosambisa kombo na ngai bakoka makambo oyo eza vraiment ya lokuta na kati ya baréseau sociaux parce que motu na motu mpenza na version na ye bato mosusu balobi ke okokaki kosamba te olobi ke makambo nyonso olobaki mpona président Jibe ezalaki lokuta ezalaki kaka mpasi moto etindi oloba makambo wana. kasi apesa preuve ti esika nalobaki yango apesa preuve audio ti apesa preuve ke esika nalobaki makambo nalobi eza lokuta bapesa preuve nango ti batia baaudio nga nalobi ti eza makambo lokuta nalobi ndenge wana te. Sikoyo na bato baolanda yo partout na monde sikoyo minete mwana ntuka bato baretenir nini na dossier na yo dossier esili ndenge président Jibe andimi kopesa mbongo wana olobi na monoko na yo moko ke $130,000 mponga na bwaki yango deya na internet na mpe so bayebaki yango nde nini me yo moko mwana monoko no mpo bimisi montango mpe ka ndenge moko $130,000 compris na mbongo bahonoraire ya baavoka na kati kaka wana. Alors bato basoutenaki yo bato balandaki dossier na yo début ti na minute oyo bacomprendre nini ke dossier na yo na président Jibe ili oarrange na amiable
matata esili yo kozongi na badroit na yo okomi satisfait ndenge procès ekendeleli apparemment na okosimi mbongo te ndenge olobi me ndenge kristo bino bokomelela ndenge bozalelaki okoyebisa bato nini sur explication ya dossier na yo na président JP comme nano esili te moina lobeza te soki tokomi na suka namoni na se retrouve to namoni bonde na koyeba ndenge ya koleka mpona na répondre bango napesa bango natalisa bango par rapport ndenge dossier eleki me okana dossier esili te parce que mpona nga na esili te parce que na nazwi na badroit na ngaki si nazwi badroit na nga namoni ke na wisa bande na koleka mpona koloba boye maintenant moi napesa position eza te parce que siko nazaka awa na maboka na police nazaka na ONG mpona protection na ndenge l'état congolais ezoprotege ngai mais mpona kopesa position nakopesa position te parce que dans likambo esili likambo esila soki moto ase retrouve na point na ye maintenant na se retrouve te mona pesa position eza te mais au moins quand même ondimaki pour entamer procédure ya réconciliation donc réconciliation te mais procédure ya retraité yango en famille nde balobaka oui nandimaki ezala bongo parce que mona aza na kati mais nandimaki ezala bongo ok et est-ce que soki baretome na kota mwana asa découvrir likambo yango to mpe ndenge nini non nasoli na mona te no mpe nakota na mona te mais naoki otio bongo boye sino azolobaki no okendaka kota mama nyasi boye na boye okono yango lisusu te boye na boye otika soko tia makolo kuna te boye na boye naokati otio moko beleki lelo nanani na internet mais moto wana soki akoyokanga na mosika moto wana soki akozela ngai naleka nafinga to naloba mabe nga nafinga te naloba nde verité nga na jour oleka mpo nafinga te omoni bofingafinga wana moto asala makambo to eza ye petite ya présent jibe ya na makali titu ye moto asala makambo to baokiona to ye mtatindika yango soki akomi na niveau kokoma na niveau ya polisi eza kaka petite ya présent jibe pena kaka ya makali titu to asali makambo to mpe koma na niveau kwa mais ye pasa mwasi nzambe aza juste ozomona ngana mpe na posa okende to eba mama nyonso baya papa sangani te nalaki na posa ndenge bapesanga valia parce que na mwasi na boteli bango mwana bango maltraite nga te mpona lobaki ya televizio ezaka vérité ozomona bango baloba nde baofinga wana nde baofinga bazoloba baosala baneporte mpona kombo nanga babodiora mpe nga na ofinga moto te me nga na balobaka vérité mpona mwana nzambe asambi alobi Brinette aza mwana 1996 yango yo lokoza mama aboti Brinette po mama nde ayebaka age ya mwana est-ce que oyebi papa wana nayebi ete nayebi ete namona yebi ete tuna mpe Brinette soki ayebi asa amona elongi ya papa wana Brinette ye moko yoya natuna ye pesanga natuna ye komwa papa Brinette kifido aza pembe aza mwingi te même natinda bafoto na ye nakotinda yango comme ça otia yango na nini okongomona yango nayebi ete mpe ye ndenge aza wana ngane tokosamba ta wapi tokosamba mabe nakufa de jour nakufa so nakufi te tokosamba nga na ye mpo Brinette ndenge aza na soki otali foto ya papa na ye otali foto ata na misapi ye soki ana preuve ki aza papa Brinette aya opesa ngai comme ça ya kosamba bien donc eza makambo lokuta papa Brinette allo Brinette kombo papa nani papa biso komona eki komona eki mpe toza tokokalanga na ye na koloba ndenge moko na baforme bilongi papa azoleka wana alati teni ya basoda ye te papa na ngai te papa na ngai tokokalanga na papa na ngai papa botanga tokokalanga na ye papa naza na train na ye te aza papa na ngai te na ye te papa biso nazaka mwindu te Brinette nalingi kutu na lection na émission te mais est-ce que ko pesa biso date de naissance na mokolo obotama na nini na mwa nini nga nabotami le 17 juillet 1999 nabotaki mwana nga na 2014 le 17 décembre nde naboti mwana nga na 2014 ok en tout cas eza pasi loko oyebi papa wana eza bachita président moto azosala ndenge wana nayoki mpasi mama alobi ayoki kanda makasi azolinga kutu koloba te abe ayokata apena na kanda c'est bon zomiselanga mama kasi na clôture na mama papa wana fa ya komona biso tosamba na ye mpe tosala test ya ADN ngai na ye tosala test ya ADN
po bazo makila na ye bazo pe oyanga to tester singa za makila na ye na ye biete au tu wa zone selanga mama Allô mama, c'est que na mikanda oyo bazobimisa ya Brunette age eza ya likolo na bekolo atangaki kuna bomataki ye ba age mama to mataka age vi ndenge azaki mwana kuke babanda koboya opese visa presa yebi yango bien na kosa matikite bonga na osamba pe na preste osamba de na Brunette na asa likambo na ete me ba age wana basenga ndenga bamatisa po azwa visa yango ata mbongo kolia ya gilet eza te po atongi ye ndongo lobi ke obotoki mwi mwana abotama na juin abotama na juillet le 17 juillet ok osupporte ya maternité obokolaka yo tika prive yo mwana oza bopela nimero ya mwana te oza na nimero ya mama mwana te yo nika lengi sel ya criminel na makamu na ejele pia na bala kama famille bovanda boso mais yo boy na yo moko est-ce qu'on lave yo na criminel en famille numéro de criminel c'est ça même émission et tant que papa na yé classe toi nous benga qui était avant sa émission ma fille les amis nande papa na yo mama déjà papa ta mo yo mo le ke ni na émission yo ba no anakija mko ba no redneza kama na sudani lidera pembe ya mfude ba no weno lukambo baji mbongo ite mama ya akeli kuna etats-unis bakangai mpona mwasi soki osala mabe mingi un jour febima nona 9 jours ya moyibi un jour febima est ce que jiba ayebaki un jour mwana tuka olukanga soki jiba alongola mwana tuka memaka ye poto na mwana jiba ebomuta bomba problème na kisasa eza koyo osalanga mabe ma nabombi yo wana tona bimisa yo mpo un jour bimisa mabe te nabombi yo zambo tena fisine bake poto balongolaka bazemi neti biso bozolongola mais mwana tuka boteli kama mwana jibe ifasa na motema bomoto totika hypocrisie njoka te Shadrack te Javé te c'est moi naza responsable c'est moi na estimé naza responsable soki baluki njoka il faut njoka benganga mpo ngamu nabengaki so baluki Shadrack il faut Shadrack abenganga mpo ngamu nabengaki so baluki Javé faut Javé abenganga mpo ngamu monaki eza likambo ya mwana tuka na ngai eza basi basangeli mobali wasala bango mabe basi basangeli mobali wasala bango mabe soki ngai nabangaki jibe mais mpe bengo bayiso amona tuka te naza félicité fo bafélicité ngai oui ngai fo bafélicité nga mpo ngai na protéger la minière bakelobi na baorchestre mwana tuka bino soneki ya bonga public batika eza na bato eza makambo ya bato balalana na mbetu eza makambo ya mwasi na mobali bakota yango te bisoeteli secret mwana tuka ye moko ayebi jour nini jibe atiakaka ye mosapi soki ezalaki kaka nde amata produit mwana babandaka ye déjà soki ezalaki 2 jours après mwana tuka ye moko ayebi mwana tuka ye moko ayebi nga nazomena c'était pour vie eza détruit nazelaka yango nazelaka nga babia nga imputation na parquet jibe aza na besoin na o otala na nati lete samba po adétruit vi na nga bino bomona yango baje bozala na botala biso batv boyebi bavi na biso te botala biso kande botala babease bariana bashakira bojuja vi na biso neti bolalaka na biso bozalaka na biso na kati ya orchestre bayebi vi ezalaka te Mboko s'il vous plaît. Alors balobi Sandra l'accès public oyoke oyebi kobina très bien botalaka ba ara ba structure c'est que mignon balobi nkita ya ekolo biloko bikupuma bantu biloko bikudia nzoto ndeko bikumi mwazi ai soda biso basivi tosala boye soda akobare jibe akobare wana soda na batie balati polo na tombola bao bakoma bazotekela basoda na batele teni akokosa papa mwana ntuka te
Les hommes changent. JB changé. Kofi changé. Il n'a pas changé. Quand je dois changer, c'est pas pour faire comprendre Nani. Ok. T'as quelqu'un a blessé de guerre. Ma bonne de l'île en gaïm. Mais comment franchi? Dans le baboyele qui n'a Naïki Sinjora. Jibaza grand frère nanga to comment bien to sola bien moi nanga pas toke ba concert na e naza ko sala émission na Shadrach ndeka to misala soko sala émission chez ngai et considère qui peut Sandrine na ba beauté auta ko tala petit cerné l'hôpital aller ki nanga aleka ke pa nanga aye ko zo appel ya mwana nchuka on rappelle na sala émission na kipela na pété hermono ga Sandra oza wapi Osapi na kutuna kita Shadrach awa ana nchora awa osapi na zana na journaliste moko na oyela wapa lokuta beke kayo kaki tama mission sili lekilanga na mona sana vi Shadrach bakena kwa na lupango babala chuka bazaka kala bakena kwa akisa la pe émission ngapi na bilanga pe lokote nazo bimalanga kutu ya nazo bimalanga na ebite loko koti sanga na lupango wana tilelo na komina ko rekete pourquoi na kota ki bon nazo bima nazo moto na na mona chuka kala ba bo se émission la Shadrach na ki na tala na mona chuka depuis la longwa 2006 BCB na ke n'est pas fali nzamba otala ngana likolo to ke sa droit chemin na mona chuka te après 17 ans na ko mona e jour wana na bungi ekutu ba sa des émissions la Shadrach pa ebi na yete constant na sa ki émission wana na mokta ba osala na moni pe alobi na ye ngape na vandi sana vandi mopandi ba maleki na mongo ba vandi ba tutu ba vandi ngape la janvier to vandi ba petit nga ba Diego de tambola ka ba petit to vandi ba cameraman to olanda ye ngato na tele émission na sala na mise na dia petit azo le ka mikili ale ne ka mikili nene ngalo ba kisoki mbangia za ki pa mama ba jibe bengana ki ba bi hôtel mona na après 18 ans. En tout cas, la chose qui est dans l'émission normale, ce qui m'a il aime ça que je l'ai solution na ye, il y a pas poto na ye. Ya. Moi na tu parles na vie atika la ta ko benga nga mokolo moko te ngaki sinjoka na vandi awa. Na yebite batu bakomo koti sanga na makasi. Na ye komona ke fixer za rapela na ngai. Na yebite 100% star kota la émission, na yebite sur comme problème. Na évité kota la émission ceux qui m'ont l'émission ceux qui comme problème dès qu'on a femme qui na talaki na évité faut moi là c'est nga mani na za anaki sinjora JB c'est mon grand frère na ko linga lem sou ma be na ye mukolo moko te na za puku na tawana donc selon leur propos mais oui baso luka polémique nous on veut pas de polémique to kozong ça peut réponse ti bo finga biso bo provoquer to ko loba rien to kozong sa réponse ti soki makambo olobi na biso France temai ke ngaki sichora mutu nimero na ngai ebengaki mwana chuka na fundo epanzambe mwana chuka vivante mwana chuka kufike to samba soki nga bana ndaba pen bana mamunyoso po mamunyoso mwana chuka lobi ngaki sichora yobi nga muna pesa ki yango atuba nzamba bile ngai nga roso te bible lokwa yo sapana bile bible nga roso la bible te na mo mozi na bota ka na komi mena setro na roso te bible amaka to la question na jige na koma nzambe ngai soki na mona na po 18 ans amona na po 18 ans ya ko mona subana ndinga bengesa na kisi kwa na soki soki osima kengo na bavatire tokende partout samba tokende partout okiki lolo okosakalika te nanga te nayebaka bino te wakazinda bona olenanga salimi moko okotelanga poisson okoboma ngai oyo afonsema bosalinga bokaninga oyo afonsema bosalinga batiki bino eza clair te mwana tukasoba bien na bino kiasana bango badanse kokende anga likamnini je suis pas menace. Je suis pas menace à ma casse de téléphone. Non, je suis menace à mon tête. La cible est pour foutre pas de
Non, tout ça, ça. Non, tout ça, ma. Album fini, la tombe de tout le monde dans le Nigeria, dans le Gabon, dans Davido, dans 30 millions, 40 millions d'exemplaires dans le Nigeria. Asobi Badiet dans le Nigeria. Ouire la liaka na mabanga, Farida na mabanga, Kofira na mabanga, Jibira. Donc, ils sont fous na bino. Baba les devs de pilote, mais Batabi nemi na bino. Natala kabino ba Congolais plein la bino. Nabano ba bota bina poto bazaka la kata bonyama. Kofira kaka kara, oya komi fou, kotambola na pilota munene. Asate kata, ata 50,000 exemplaires na Kisasawa. Bangotu bagana kawana. Oh, bobomi kitir. Bino moko ne boboma kitir na bino. Bino moko bobomi football na bino kuna. Mina foot ezalaka te. Bolingi bale me bwana terete. Botonga ba stade. Bino bozogana. Boketu ozolo ka équipe la biso bwana ba stade bo prouver ngai. Côte d'Ivoire et l'équipe nous na ba stade. Côte d'Ivoire est gagné Coupe d'Afrique. Afrique du Sud est gagné Coupe du Monde. Qatar est botamika lobby. Bwana ba stade bino ba Congolais. Mais bato ba zone ko la bino bozomo na bangote. Bato ba teki bino na zando tipo ya batuchi. Bino tout ba kin na kino basi ba teka bino ça fait longtemps. Bosa ko teka mabino. Bato ba teka bino ça fait longtemps. Batike la bino ka distraction. Bobinaka boki musique bokei mais étranger bazo profiter na or.